na kufaka na Yesu Kristo na bolingo pe mawana ye na sali expérience ko kufa 2 fois pe kozonga na lukana longola zemi simba te na bomba zemi 9 mois si 9 mois ndena kende ko bota donc na sala hémorragie après accouchement na se apongi donc lukana bota na intervalle à 23h pe 23h30 ndena ya ka sala hémorragie et hémorragie wana loko esala maka déjà na se apongi zo katon de bimanga na liwa. Et c'est alors que nakenda ko nyokwama esiko yo bato si maliwa so bakufi na masumu bakenda ko nyokwama esika na zaka tourmenté na mona makambo ebele mona amnanga ebima na kati ya nzoto na tali penda be oyo zetika na mbeto ezanga o pazo bimezanga na mona komi mibale o alali na mbeto ezaki kanga mais na obujete na ope maté loko te o ya telemi ezanga mais différence ezaki siko amnanga tanga bibi na nzoto nazaki na nzoto nazo kokonyata mabele ote pona te bakina espace. OK. Nde na moni accoucher sa liboso avec ça mungana akati motema amna nga place ezaki na réagir nakati motema te nazali awa parce que avant na kufa na kende na saka arrêt cardiaque na yaka omona ba démon oyo bazwaka bato na même hôpital wana kana même hôpital wana ba démon wana ndesko yo bango babimisaka amna nga na kati ya nzoto ba démon wana baza misu te matoi te munoko te zolo te suki te baba mbinga na mokito wana bato milai bongo te mundu ya bongo pe bazate babenga bango précisément ba démon abatteur. OK. Bango ndesko tant babimisi amna nga na kati ya nzoto to banzo ta to place to kitande to koya to se retrouver maman ko na se retrouver maman esika mo na koyo wana ba beta bato ba nyokola bato ba okipete ba monisa bato ba pasi ya makasi pasi so kuni ngandeni omonde tozabu oza mwasi na o oza bana na yo bokufine na accident soki yo na famille na o boyebaki Yesu te kuna boke bonyoka ma yoka olandela bana te olandela pe mwasi te mutu na pasi na makasi liboso boko ina no bloc après ce qu'il faut ba mema bino boke na mulongo kuna ce qu'il faut bénéficier na ba code est-ce que boko mo kende na ba cellule kuna ce que bozo une place ba onyoko la bino bien ensemble là il y avait un ange à Ekozwanga. Le Seigneur Jésus-Christ a tindi ya Ozwanga. Alors, tant notre pays, le Seigneur, je vais même dans le paradis. Arrivé dans le paradis, n'a qui déjà na corps de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a permettre ngana mona ba instant ya suka ya moto na mokili. Zongi singa babi nanga na kende ko ebisa batu na mokili makambo oyo ezoleka na simaliwa. Pourquoi? Parce que batei batu mingi batu balingi ko okati. Par révélation Seigneur appelle sanga. Ndenge bango moko ba sataniste bokitiste bakenda ba réunion ba ebelo moko. Bango peut-être ba yebi ngo tenga de na informer bango parce que le Seigneur a permis na kena assister na réunion wana. Eza deux réunions salamaka. Réunion monsieur c'est salamaka entre Satan, Lucifer na bato basalila kai ba pasteur ba kota na ba loge bato bazana ba lo ba franc-maçon ba nini ba pasteur ba simbi ba kisi ba musicien ba nani réunion mususu esala maka entre bango entité wana na bato mais eza na réunion mususu information na pesa bango o bango ba yebite o esala maka uniquement Satan Lucifer na ba ange déchu voilà mutu akota raté ce que place wana nde bazora ba grande décision ango ba yebi na réunion wana nde babengaka bato oyo ba osalela Satan, ce sont des ignorants ba sekara bango. Et le Seigneur avait permis ce jour-là na mona pe réunion wana. Et ça le moyen na réunion wana ezaki le Seigneur avait permis ce jour-là na mona comment est-ce que bato bazo servir Satan baza ba ignorant et comment est-ce que Satan ko sara bango. Réunion en réalité et ça la mara entre Lucifer et les anges déchus. Tant que Satan zaki likolo ezana ba ange oyo a réussi ça qui ko tromper bango balandaye. Alors tant nzamba boaka ki Lucifer ezana ba ange o boaka ki na bango. Ce sont des démons. Ba démons wana nde Satan sala ka réunion moko spécial na bango. Na kati ya réunion wana mutu moko te oya botami na nzela ya mwasi na mobali akotaka. Parce que po ba o ba servir ye o to benga lelo bato bakoti na kati ya ba loge ba pasteur basimki ce sont des gens oyo ba botami par mwasi na bosangani ya mwasi na mobali. Na réunion wana bazana na accepter. Accès à la radio. Alors, na kati ya réunion wana, nde ba ko étudier to roboma pasteur X. Mais pasteur X, ya yebi que azo kende ko réunion na maître na bango. Le Seigneur avait permis ce qu'on a mono. Et ça rend vraiment passé.
Le Seigneur avait envoyé toujours Ange Moko ya Ozwanga. Et tant on a commis wana, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Otale même pas Nelongi. Azongela makasi. Alors, azaki pembeni nanga, na se retrouver dans cette salle mo munene. Abisinga bu na permettre yo mona makambo salama. Oh. Ba o nyonso zo mona avec des formes bizarres. Na kati ya réunion wana, il y avait Satan. Na ba compagnon na yemi balé oyo précisément beaucoup kaka reine des côtes na reine du ciel bara basité reine des côtes reine du ciel baza basité eza ba démon ba ange dessus o baza tout près à Satan et oyo bazoka na apparence ya basi reine du ciel il est chargé plus pour na idolâtrie ba église donc belé na reine des côtes ba biloko tozomo na libanda oyo apparence extérieure ba mèche ba plante. Je sais beaucoup de gens se posent des questions, est-ce que les mèches, les maquillages et tous les autres accessoires peut-il amener quelqu'un en enfer? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est la vérité? Parce que nous voyons beaucoup de femmes de pasteurs, nous voyons beaucoup de gens dans les différentes églises se maquiller, ainsi de suite. Est-ce que tous les autres pasteurs ne sont pas informés que le maquillage, les boucles d'oreilles, les pantalons amènent à l'enfer? Je sais que la Bible est la parole de Dieu. Nous tous, nous croyons, nous fléchissons à la Bible qui est la parole de Dieu. Je vais juste vous donner un passage parmi tant d'autres auxquels Dieu interdit l'usage de ces choses-là. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. La Bible dit ceci. Mama, love is crazy, love is funny. Ozana kombo na nga Sir Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bandeko na nga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te bandeko na nga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa ya basala nzambe na ke pa ya ba prophète ba pasteur bandeko ba bande kosenga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwa kaka toujours ba refi kasi papa tango alekiseli ngango délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tana kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto.
Shalom, shalom, peuple dédié de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, pour ce détail de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 243. Voilà, nous sommes déjà avec la révérende de l'éternel, Maman Irène. Vous avez bon témoignage, vous ne pas la biso. En tout cas, à cause, vous allez la biso ensemble pour nous défier, et que même dans l'Anzambé, na où ils allaient bon paroles de Dieu. Oyo ezali pe ba révélation oyo Nzambe asungiye pour que aya kopesa biso le biso na bino ba chrétien nous ala révéler. Voilà to pesi mbote pa ya Maman Irène mbote boni santé na yo église Corps de Christ Mobimba musala na Nzambe zo kene malamu mama. Shalom papa Yves mbote toza bien na ngobla Nzambe Seigneur Jésus Christ azo sa biso ngolu. Oui église pe na kokamba mepa papa. Eza malam na ngolba Nzambe. Voilà. Bandeko, moi mi kolebele ba moni susté ba moni lelo, lilo bana bango et puis na suka moi le sambo kuna bandeko wala na biso wala na biso religieusement. Mbote na bandeko bazo na biso partout. Et Nzamba sali biso ngolu to mona na sumu kola lelo sima ya mwa ngonga muketo mona na kite. Et mbote bisika nyonso bozali toujours na pour se préparer na kati ya vie ya sanctification pour na kozela beaucoup tani na biso na Yesu Christ. Bongo wana tozo bondela. Amen. Seigneur Jésus Christ, te pesi yo merci. Merci pour na bolingo na yo na kati ya bomo na biso. Merci pour na ngolu osali biso susu mokolo lelo. Toya tokutana na bandeko. Seigneur, natiki nyonso tokosala na maboko na yo. Tikete molimo mo santo akamba biso wute bandeliti suka. Molimo mon santo aloba na biso na part ya Yesu Kristo tolingi koyoka yo kombo na Yesu Kristo ezali unique oyo tombwa milikola ba kombo nyonso bongo na kati na konzima tobi amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup Maman Irène ba ndeko bota la biso ba moni je crois bien baza ya kosepela parce que elle dit que plus de révélations Nzamba pesa kayo ndia ko partager na bango. Alors tout nous moment muké na témoignage Maman Irène azaki pagano azaki chrétien ayamba Nzambe ndenge nini na ba o ba monu suma lelo pour lelo ko mosali na ye. Oui, Maman Irène nazalaka moko ya ba oyo na bande ko kende église. Na kende église na sali la pe Nzambe et nazalaki lokwa mon Christ moko aza hypocrite dans l'apparence ya ba chrétien mais en réalité nazalaki chrétien te. Nazalaki na mo pagano pour l'église nazalaki mon Christo. Nazola taranga bien descente mais libanda ba bar ba boîte ba hôtel comme ma mibali ya batu kolongola bazemi eza ngo vie nazaki nango et nakutana ka pena liwa nakutana na liwa nakufaka na Yesu Kristo na bolingo pe mawana ye na sali expérience kokufa 2 fois pe kozonga alors kokufa ya mbala liboso nde na identité oyo ya chrétien mais hypocrite. Faux chrétien. Donc faux chrétien. Voilà. Chrétien mais hypocrite. Mais en réalité, kuna faux chrétien za la raté hein. Kuna et pas Nzambe aux chrétiens tous païens. Donc il y a que des identités. Bisombe na mokito ba vrai chrétien na faux chrétien. Kuna za la raté. Et ça là qui n'est Maman Irène. Mort ya liboso, ya mi balé te vi que to ya. Mais ya liboso ne sali ma ndenge nini pour que Maman Irène na tika biso. Et ya liboso ezalaki kaka na kati ya vie na nga wana ya hypocrisie. Nde ba ko sentenga. Alors tant va sentenga na lukana longola zemi simba te. Na bomba zemi 9 mois, si mais 9 mois nde na kende ko bota. Donc na sala hémorragie après accouchement. Na c'est apongi. Donc lukana bota un intervalle à 23h puis 23h30. Nde na ka sala hémorragie et hémorragie wana loko esalamaka déjà na c'est apongi zo katon nde bimanga na liwa. Et c'est alors que nakenda ko nyokwama esiko yo bato si maliwa so bakufi na masumu bakenda ko nyokwama esika na zaka tourmenté na mona makabo ebele après liwa. So ba biso tala mois 2-3 comme ça to ya ko ba opi ba yebi ba opi ba mono lelo ba yeba liwango ya kineni ni na fait salimaki avant otika biso. Alors avant na natika bato na mokili tant na sali hémorragie na lamuki et na monaki makile zebele on a meko bouger nzoto bouger quitté
ndeko moko azalaka pembeni jeune fille moko azala na pasi ya kobota nde nabengaki abengi bacoucheuse baye batali nga nasali hémorragie so ntango bango balongoli nga na mbeto nazalaki batie nga na mbeto mosusu azoluka baarrêté hémorragie c'est alors que nayaki kosenture lokwa eloko apema ya monene nayoka yango epasuki so na bien eloko apema c'est parce que nazwaka image neti ya mokili eloko apema monene epasuki etango nayoki makelele bongo namona ame na nga ebima na kati ya nzoto mbali boso natali mpenza boye oyo ezotikala na mbeto ezanga oyo mpe azobima ezanga namoni nakomi mibale oyo alali na mbeto ezalaki kanga me naobouge te naopema te eloko te oyo atelemi ezanga me différence ezalaki siko ame na nga ntango ebimi na nzoto nazalaki na nzoto nazokokoniata mabele oyo te mpo natemaki na espace nde namoni akushesa liboso yaki oyisa moningani akati motema ame na nga place ezalaki na oréagir nakati motema te nazali awa parce que avant nakufa nakende nasalaka arrêt cardiaque nasali arrêt cardiaque nakei nazongi nde sikoyo ere nayaka omona bademon oyo bazwaka bato kaka na même hôpital wana bademon wana nde sikoyo bango babimisaka ame na nga na kati ya nzoto bademon wana baza na misu te matoi te munoko te zolo te suki te babambinga na mokito wana bato milai bongo te mwindu ya bongo mpe baza te babengaka bango précisément bademon abatteur bango nde sikoyo ntango babimisi ame na nga na kati ya nzoto ame ya moto soki akufa ebimaka mopepe te nasali expérience ya kokufa mokristo nasali expérience ya kokufa moto na masumu ame ebimaka na nzoto oyo ozwaki temps ya kobongisela yango ntango ozalaki na mokili donc mokili nde eza centre presque ya makambo ebele awa nde place tozobongisa bavi na biso awa nde place tozosala repentance awa mpe place oyo tozozwa temps ya kobongisa même corps oyo tokozala nango nsima liba donc lokola nga nazalaki na nga na miso ya bato mokristo mais en réalité nazalaki mokristo te nazalaki na nzoto moko epola asali te makasi nayaki na kunki na mokongo pourquoi parce que charge oyo ezalaki na mokongo bademon bakomaki masumu abongisaki te ntango azalaki na mokili mais kokota na bango na hôpital ezalaki ndenge nini baaparetaki babimaki yamba moko baaparete mbala moko bu bien bakotaki mpena kola bato bakotaka est ce que intervention te likambo moko ya malamu osalela nzambe ata angelu moko ayaka te le problème c'est quoi bademon en question bango bazalaki na nga ntango nazalaki na mokili bakomaka visible soki moto azokata motema nde omona okoyoka moto mosusu okata motema baye kozwa nga bango yeyo bamoko moko boye ezalaka mpe bizarre wana baza libanda batelemi tala baza pembeni ya porte yo na misu bozotala omona te bademon wana bango ntango moto akoti na kati ya masumu bazalaka na ye bazosunga ye awumela na kati ya masumu alors soki sikoyo okufi bango nde fo bakende nao oke konyokwama okende konyokwama oke komona pasi bango nde fo bake kokotisa na kati ya selule wana so na minute wana il faut bomonana ntango olingi okata motema donc na derniers instants ya mutu ya liwa eza makambo ebele esalamaka na derniers instants mpe mutu aokata motema mpona mutu na masumu aomona bademon mpona bachrétien le seigneur fera grâce toloba makambo mosusu wana jésus christ ye moko apparaîtraka eza mpe na eloko asalaka mutu dans les derniers instants ya mutu na mokili eza makambo ebele esalamaka oyo seigneur jésus christ par sa grâce nde arévélé oyo par sa grâce aussi tokopesa na liboso ya nzambe alors bademon wana bango ntango omoni bango nde fo bakende na yo namonaki mbala moko donc namoni mpo na nga na minute wana namoti baapparaître mais en réalité baapparaîtraki te po bango nde mutu basungaki yo omena na masumu donc bango nde banda otindika yo résister na maloba nzambe baoteya yo koyoka makambo te yokanisi mpenza bamakambo baoloba ekosalama un jour donc bango baza wana mpona kosunga yo alata na eloko boye eza yango problème te yokanisi mpenza esali ya mutu ezaka mpona babiloko oyo bango siko nde baza wana baosunga yo bazwa encourage yo na mosuni na kati ya siko ntango esi de jo exécuté oyo bango balakisaki yo eloko esalama eza ke omona bango si ange ata moko aka intervention na ange oya te yo oza na kati ya lisumu ange oya te je crois tanto ocontinue na baémission ocomprendre ke place wana ange oya te loba soki peut-être ozwi grâce na minute wana ya kose repentir yango moni moto ntango aza nano na pema aza na makasi fo oyeba obongisa nzela na ye vraiment oyeba obongisa nzela na parce que
derniers instants ya mutu na mokili na biloko Seigneur Jésus-Christ a révélé, il faut mutu asala keba tango azana na makasi na nzoto wana Nzambe azosala engolo. Pour que tu aies la révélation où tu es biso, mais tu au salaire kaka juste c'est ça moi 10 minutes. Comment ba demain bazo kio OK na bango. N'est-ce pas comme ça kio to suki wana comme ça prochainement tu vas appeler la témoignage de ce mobile. Au kufi au bimi na nzoto. Alors am tango bimi na nzoto. Nga na donc mbeto hôpital ezawana. Corps etikali wana sans vie. Am nanga telemi kotoyo. Ba demo pe baza kotoyo. Alors nanga pe mususu ezaki na masseur mokolo hôpital, ezaki na ba accoucheuse mi balo babotsenga na ba docteur o bazaki wana. Sikoyo biso nyonso tozaki wana toyekala nzoto nango ekufi. Donc nde toyoka na mokili que moto soki akufi, bon la mokili balobaka esprit na eza wana, en réalité c'est l'âme. Âme ya moto eza wana, oui, moto so akufi. Moi minute moke obozolela na début wana, âme na eza wana. OK. Soki aza moto na masumu ndenge nazo expliquer boye, bomona obandolela, azosenga secours. Mais so aza mo Kristo, le jour où tu relobela sur mort ya ba chrétien, et bomona ke kuna eza maka mususu. Alors, ngalo ko ezaki na kati ya masumu, babenga papa. Donc babengi papa na biso ba kotisie directement am nanga tango moni papa na biso. Papa na biso avec direction am nanga ezalaki. Avancer ti direction am nanga ezalaki. Comment on a moni papa na biso? Nanzo benga papa yako sunganga wana nzoto epola eza faible charge na mukongo papa yako sunganga nanzo l'accès ko bademo bato depuis ba yaki papa ba osanga pasi papa tende na komi papa tende na omona pasi papa na biso atikala komona am na ngate parce que bango bazaki na monde physique na nzoto na ngawe ekufina mokili. Alors biso déjà tozaki na au-delà, donc tozaki déjà na tozo participer na monde mosusu we. Alors papa yé tanga yé atelemi azotala amnanga azotala nzoto nango ekufina mokili amnanga ezaki na sima nazo senge secours ayoki te ne papa tanga sisi atie misapi na miso olela mwana papa akendaki mopandi. Donc amnanga awa papa abiso atelemi na otala ye papa sunanga ko papa na omona pasi papa ta bato depuis ba ki wana na laksa bango papa tikalo mona ngate atikalo yo kate atikalo mona bango ato simbi okoko simba te même ba coucheuse na meka simba bango simba te. OK. O kangelo dans soko kufi ame bibi na kati nzoto biloko ya matériel oza na mokina bato baza moki o simba bango so. Donc transparent. Oui, o simba bango suti. OK. Et ba koteki bandeko mususu bazaki ana na obenga bango basunganga mutasunga ite. So bango na yaki komona batelemi entre bango wana am nangeza kaka wana ti bango bazotala nga am nangeza wana na osenga bango secours ndeba banzolo ba irana ndo kende église irana ndo sela nzambe moni moneke pe mana kimia tangu na okaka parole wana na beta cri na ganga na zana pasi na zana kimia te. Donc ebela bato yo na mona au monde me met des fleurs munene que son âme repose en paix. Botongeli ba mausolée bo saleli ba pierre tombale moko makasi bo bité azaki mutu munene akepe manakimi. En réalité la paix après la mort et lukamaka tango mutu azana mokili en Jésus-Christ. Alors soki mutu tango azana mokili aluki kimia kati na Yesu Kristo te na koyamba ye kotosa maloba na ye pe kotia na misala tina suka ko observer maloba na Nzambe soki asali yango te seki aluki kimia te on nyonso bo pesa après sa mort mutu wana ke nyokwa mutu wana ke konyokwama akimona pasi des réalités oeza après la mort. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a tellement merveilleux Ndomoni a continué à révéler biso dans les derniers instants. A continué à révéler biso ni a continué à révéler biso grâce à ça quand même moto temps wazana na mobuki. Même moto temps walinga kufa, il y a une grâce au Seigneur Jésus-Christ à ça la caille. Et na continue toujours comme ça avec les expériences on a sali na Jésus-Christ. Et ça montre mon côté un jour devant le jugement dernier à Jésus-Christ en a raison. Ça on confie na masumu muto en a raison ça. Exactement. OK. Ah c'est alors ça. Si ko bazwa ki ndenge bango papa tali ba dekono batali bango ba tant ba lobi bon que son homme repose un peu. Ndé pas demande ba singa ngo ko kifoto ke na biso. Oso muto akufi amna ye umela na ngote na moki. Ndé ba zwinga ba bimi na ngata ba bimi na ngata. Ba bimi na kotambola. Ba siminga
Bon, marche yakuna est différent à awa. Parce que le pan où il y a 20 mètres carrés, kuna bako sa tapa moko. Ok. Bobimi boke. Donc, kuna marche est un peu différent à awa. Awa 20 mètres carrés, faut tambola. Mais kuna c'est différent. Pas moko de papa bobimi. Boke place mosus. Donc, avenue moko moulaï, maka c'est trop ça peut-être 2-3 marches. Babimi senga to kende to bimi na porte ya salle d'accouchement to bimi na à l'époque centre année na porte moko zoko tsa batu nyonso na maton bato ya maternité bakie boye o baboti bakie boye salle d'accouchement bakoti beton to bimi na salle d'accouchement to bimi na porte wana to moni cour ya église na batu nde bazaki wana après to bimi na porte principale donc tant quand to bimi na porte principale ozo sala ke batu ba uta na kati ba oke banda batu ba uta libanda ba okota na kati nde zaki monde mususu. OK, on est à l'hôpital. Na botaka na maternité mososo. C'est pas ma soeur. Ah, OK. Maman tombe bimi libanda ya hôpital, limo directement. Tant to bimi hôpital donc eza ko limo te. Tant to bimi kaka yango. Directement zaki ya monde mosusu. Donc to kota déjà place mosusu. Kokota to kota ezaki lo zamba ya munene to bimi to komi déjà wana. Ndesko place wana ni na tambola te. Moko siminga ba OK. Voilà, on va revenir sur Lango. Maman Irène, est-ce que vous avez une révélation dans le papier Nicolas? Parce que les gens chrétiens, comme il a moi, esprit à dispute, tout le monde même Nicolas cher. Parce que les Zambé, baza komi boakela na bambakela, kotoboye misusu afingi bandimi ba kotuna ba pasteur na bango mikolo papotiki baudi. Je sais pas moi. Est-ce que c'est une révélation mon Nzamba sali apesio pour na bana na ye parce que ma mort subite pe le kimo bien. Éviter maman. Oui papa Yves, eza na révélation Seigneur Jésus-Christ apesi. Toujours na même idée au Seigneur apesaka. Il y a qu'à préparer bateau pour la rencontre naïve. Parce que et pas Seigneur Jésus-Christ, il y a motu ezali bateau bakota lola. Amen. Ana posa bisonyo soto kufa to na enlèvement to za sauver. Alors na bolingo ya Seigneur Jésus-Christ a ko révéler biso le dernier instant ya moto na mokili. OK. Donc batango ya suka ya mutu na mokili. Alors Seigneur Jésus-Christ na révélation liboso apesakanga alakisinga ba instant ya moto après la mort soko kufi na masumu to kufi mo Kristo. Mais récemment asalinga grâce ya koyeba sikolo avant moto akufa nini oyo ya salaka. OK. Nini oyo ya salaka. Alors na kati les derniers instants le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là asalinga grâce ba ya kozwanga. Yaki na prière. Oui, ezaki na prière. Dans ensemble là il y avait un ange avec Ozwanga. Le Seigneur Jésus-Christ a tindi à Ozwanga. Alors, tant notre OK, le Seigneur, je vais même dans le paradis. Arrivé dans le paradis, n'a qui déjà na corps de gloire. OK. Et tant on le la deuxième partie à témoignage à Yoa mon Christo, les ce qu'on a expliqué au malam. Alors, comme kuna, le Seigneur Jésus-Christ a permettre ngana mona ba instant ya suka ya moto na mokili. Alors ezana bato fallait ba kufa na mokili parce que moto nyonso oza mo Kristo oza moto na masubo avant okufa ata moto wana boyebi azandoki ya makasi ata aza occultiste na franc-maçon da ba loge nyonso wana donc Seigneur Jésus-Christ a salaka le nécessaire à moi eza perdite. OK. Alors et là on nini à partir ya likolo babanzo la kisanga déjà ils ont un signal moko oyo epesamaka na likolo na pese exemple otikali na une année 8 mois 10 mois avant kufa déjà pour na yo papa Yves ils ont un chrono moko fo pesa malikolo ya reste ya temps na mokili chrono wana tango epesami na likolo donc epesama pona bato nyonso batikali na batango moke chrono wana tango ezo pesama automatiquement entité à Satan place bazali yemoko Satan peut comprendre ngo ayi signal wana directement azo comprendre que batu oyo chrono epesa meli baza susu na temps mingi te na mokili
On a eu mon moto, oui, batté. Yo, oui, batté. Yo, koye batté, mutu mususu omonate, eza kaka le Seigneur Jésus-Christ na ordre ba ange ou apesi. Oui, et puis Satan à comprendre signal wana. Po pesa mwana likolo biso sko moyeto yebezate biso ba. Alors nini au salam. Lucifer, Satan a libéré ba démon na ye. Oh, il faut ba maintenant espace. Pourquoi ba maintenant espace? Parce que Seigneur Jésus-Christ na likolo pe a libéré ba ange. Dans nous expliquer on a monaki. Le Seigneur Jésus-Christ a libéré qui ba ange. Na deux catégories ba ange. Ba ange messager, na ba ange guerrier. Alors, ba ange messager, ba on va bundarate. Ange messager bundarate, il y a un porteur de message. Ange guerrier, yenda bundaka. Alors, ba ange messager, ba on ce qu'il faut ba un message et pas ya bato wana. Oh mikolo na bango etikali muke na mokili. Oh, lokola Satan a libéré kapé ba oyo ya ye. Oyo ba ya un espace pour na ko bunda, d'où ba messager, il faut pas accompagner na ba guerrier. Tango ba koya eza na confrontation poko esala malikolo. Ba messager ba obundate bango ba oza na place na bango. Ba ange guerrier, il faut ba combattre ba démon wana. Donc ba combattre bango espace érotique là ba ange messager, il faut ba leka ba la libre. Donc ceux qui bango pour combattre bango na sens que il faut ba zoa bango ba condamner bango donc ba landela lisu ba ange messager wana te. Donc bango il faut ba réussir combat wana. Alors pour combat wana pour passage wana pardon ezala il faut mutu oyo azalaki na mokili oyo alinga kufa azala mutu oyo ayambaki Yesu Kristo na bomoi na ye et puis atambolaki na vie ya sanctification. Donc mutu maloba nzambe abandaki koto sango mutu azalaki na résistance na maloba nzambe te. Alors ce qui motema ya mutu wana ezalaki eza pété na maloba nzambe. Et puis, que le Seigneur Jésus-Christ, espace total, il y a vie naïe. Ba ange guerrier, ba bunda, ba combattre bango, et ba messager, ba leka. Alors, parce que si ba messager, ba leki, ba yaka directement la mokili, ba encercler mutuana. So, tant on va encercler mutuana on commence encercler. Bango le sikoyo, et pas na bango Seigneur Jésus-Christ, après si liste. Il y a ba makambo mutuana fa réparer, wana zana ona mokili. Bango ce qu'on est bando souffler omoni mutu boye mutu wana yo ndengo zawana il faut bongisa na ye nde to mona kana ba famille moko na pesi exemple azaki makambo mo mabe azaki bien te mais na suko mona a réunir batu mutu azaki difficile osenga même pardon asengi pardon abongisi makambo après quelque temps akufi mina mokili on dirait yebaki azwa sangisi batu et puis akufi na ye et moi mutu mon église azaki na banyonga ba dîme ebele moi aluki a réparer ba dîme na ye donc ce ko ba ange wana ba souffler bongisi eloko boy donc ya bando mon on dirait idée moko lié en réalité ça idée te eza ba ange wana ndenge Seigneur apesi bango ordre pour motema na ye et puis ça Jésus-Christ place motema na ye et puis ça accès na maloba nzambe pe azo permettre on na vie na ye. Alors ce qui mutu wana se retrouver que azaki na nyongwa batu azaki na nyongwa badim mais azana difficulté ya ozwa mbongo mutu wana omona naza mbongo mutu befo na pesa naza mbongo te nzamba sunganga ko nazwa mbongo directement ba ange bazana il faut pas kabona na deux parties partie etika la ba encercler partie musu faut bazonga likolo bango ndesko tongo ba okende ba ke présenter sous requête n'est pas Seigneur Jésus-Christ que azana ba nyongo à reconnaître ba nyongo wana azana posa futa ngo Seigneur sala et grâce afuta ba nyongo ndo komona azaka pe na mbongo te mais nanga futa nyongo nanga na comprendre te akufi mbala moko na mokili c'est ça la grâce au Seigneur Jésus-Christ à salara biso mais la seule condition est ça que mutu fos yamba Jésus-Christ na bon moinaye azala Seigneur pe sauveur bon moinaye et puis mutu a observé parole de Dieu ato samalo banzambe surtout la vie de sanctification la vie de sainteté dans sa totalité. Voilà. Merci maman Irène mais tu l'as dit bien tu comprends le message mais ezali pe na bandeko bazali ba occultiste ba magicien ba sorcier ba sala rapé ba annonce ya ba mort na bango musu pa ko lobake
Ndi na kebu na ozonga suste. Musu pe annoncer mort na ye. Lobi na butu na ozasu na binote. Ba musicien même o tobi ke ba musicien profane ba annoncer déjà na banzembo na bango. Bokolela ngai baleli epé. Nebiti mususu kutu même plus loin animateur moko sengi de konaye pesanga moto. Papa zongi ici, il y a pas des allumettes. Yebi makambona nyoso te lobama na ba façon nyoso. Maman, est-ce que chrétien kakande il faut y ba mort na ye to na ba occulte c'est ce qui za bongo ba yengo bango ba yeba kango ndenge ni te bazo kenda pe. Batouana premièrement za bateau basa ka pacte na diable ba vivant na ignorance. Le Seigneur fera grâce na ko expliquer qu'avec le temps moko ba révélation. Il y a moko pe ba tuminene akufaka. Et jour wana nde na ko expliquer détail nango. Yekutu na kutaye azoyi sa Satan lobby mais au lobaki nanga so ina komi a to régner ensemble. Mais comment pour comment nyoko langa Satan zongi se lia lobby ngana za na vérité te nako ça toujours battre. Oko régner nanga awate. Batouana oui, Satan a ebisaka bango boye. Soki bokufi bongo, bosalelinga, boza batu minene nanga, boko régner nanga, après liwa bozala bien. Nde loko batambola nango, mais c'est l'ignorance. Parce que Satan, c'est un grand menteur. La preuve en eux. Toujours quand on a la révélation, Seigneur a fait sanga. Ndenge bango moko, ba sataniste, bokitiste, bakenda ba réunion, ba ebelo moko. Bango peut-être ba yebi ngo tenga de na informer bango parce que le Seigneur a permis na kena assister na réunion wana. Et ça a deux réunions salamaka. Réunion monsieur c'est salamaka entre Satan, Lucifer, na bateau basali la kai, ba pasteur ba kota na ba loge, bateau bazana ba lo, ba franc-maçon, ba nini, ba pasteur ba simbi ba kisi, ba musicien ba nani. Réunion monsieur c'est salamaka entre bango entité wana na bateau. Mais ils ont une réunion mususu information na pesa bango o bango ba ebité o salamaka uniquement Satan Lucifer na ba ange déchu. Voilà mon takota raté. Ce que place on a des ba grande décision. OK. Bango baza ba ignorant. Il y a quoi ba ka ki na OK servir Satan. En réalité on que servir Satan te. Bango ba yebi. Na réunion on a ndé ba bengaka bato yo ba osalela Satan, ce sont des ignorants ba sekara bango. Et le Seigneur avait permis ce jour-là na mon appel réunion. Et ça le ndenge ni wana songa biso puis to kota na oyo dernier instant ya moto avant sa mort. Voilà. Alors na réunion wana ezaki le Seigneur avait permis ce jour-là na mona comment est-ce que bateau bazo servir Satan baza ba ignorant et comment est-ce que Satan pour ça bango. Réunion en réalité et ça la mara entre Lucifer et les anges déchus. Tant que Satan zaki likolo ezana ba ange oyo a réussi ça qui ko tromper bango balandaye. Alors tant nzamba boaka ki Lucifer ezana ba ange o boaka ki na bango. Ce sont des démons. Ba démons wana nde Satan sala ka réunion moko spécial na bango. Na kati ya réunion wana mutu moko te oya botami na nzela ya mwasi na mobali akotaka. Parce que po ba o ba servir ye o to benga lelo bato ba koti na kati ya ba loge, ba pasteur basimki ce sont des gens oyo ba botami par mwasi na bosangani ya mwasi na mobali. Na réunion wana bazaka na accepter. Accès à la radio. Alors na kati ya réunion wana nde ba ko étudier to roboma pasteur X. Mais pasteur X ya yebi ke azokende ko réunion na maître na bango. Bango ba yebi ke ba ozwaye a okende nyoko ma okende mona pasi na ye. Ba okende faire souffrir ye kuna. Mais ce que bango ba yebi ke Satan na kati ya réunion wana ba fingara bango na kati ya réunion wana ba sekara bango baza bazoba. Et le Seigneur avait permis ce qu'on a mon et ça rend vraiment passé. Et le Seigneur avait envoyé toujours ange moko ya rejoindre. Et tant on a commis wana, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Autant les même pas nelongi. Azongela makasi. Alors, azaki pembeni nanga, na se retrouver dans cette salle mo munene. Abisinga bu na permettre yo mona makambo salama. Ba o nyonso zo mona avec des formes bizarres. Na kati ya réunion wana il y avait Satan na ba compagnon na Emi Balé oyo précisément beaucoup ka reine des côtes na reine du ciel bara basité reine des côtes reine du ciel baza basité eza ba démon ba ange dessus o baza tout près à Satan et oyo bazoka na apparence ya basi
reine du ciel il est chargé plus pour l'idolâtrie ba église biloko ebele na reine de côte ba biloko tozomona libanda oyo apparence extérieure ba mèche ba plante ba ornement ba maquillage ba manzaka tout wana eza en charge ya démon wana démon wana oyo précisément aza en apparence ya reine de côte alors baaki na réunion bande ko célébrer bango wana déjà baza ba chef misa donc Satan aza numéro 1 après ba o wana baza à côté na ye nde bande ko tenir réunion na ba démon mosusu bazaki wana na forme nini na forme ozo ba grande décision non to boma pasteur boye te na forme apparence na bango baza ba apparence bizarre monsieur quoi ba nyama bizarre baza ba apparence bizarre ti okoti wana ba santa quitté non ba santa quitté parce que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ il y a maîtrise à l'alliance à maîtrise à l'alliance mais sikoyo demandé de tourner que question awa ils ont la bâti mususu to yebi bango baza ba chrétienne et bele baza ba chante de l'éternel et bele ba yembaka et bele baza ba pasteur ba tiki biso ils ont ba témoignage ba de mususu ba biso ke ba mona bango na ba lifelo mususu pe to mona ke na lola na bible mususu to mona ke na lola na ndako na munene donc ba réunion ya ba biloko wana ils appellent ba ndeko mususu ba sister nzambe pa mema bango mais siko to tuna mutuna oyo un chrétien ou bien une chrétienne, surtout plus ma maman pour na autonomie, ma mbetali dépouillement, ma mboya ya bilamba, ma mbetali biso boucle d'oreille, rouge à lèvres, plante, mèche. Ils ont ba chrétien bilé ba kufini na biloko wana. Ba sengele pe bolu c'est pas nzambe, mais ndeko ba monaki na paradis. Mais habité. Si biso awa ke eza na bato bakufaka tokoza nzambe nzambe akotina ba ange ba défendre mais siko ndeko aza chrétien akufi na biloko wana na nzoto keli felo to akelola bato balobaka bongo baza na raison soko nzambe akipaka motema mais apparence te bato balobaka nzambe atalaka motema nzambe atalaka apparence te le Seigneur fera grâce pour ça l'émission nango jour balaksenga balance parce que lorsqu'on parle nzamba tala motema nzamba tala libanda te jour to ça l'émission et belé ba comprendre même katio bon balobela ba kota te parce que ndenge ba milobela ke ba betaka to nzamba tala motema po kota na porte lola déjà na likolo nango ba comment il n'entrera chez elle rien de souillé passage nango na Bible déjà dit na bokonza nzambe lisumu moko te suyo moko te et kokota alors biloko wana tango ozo tia yango lokola eza biloko eza suye yo poza ko se suye et tango oza ko se suye yo mto kufina suye ozu temps ya repentance sincère te parce que le problème c'est à la fin il faut se repentir sincèrement ou abandonner biloko wana as-tu eu le temps parce que le problème est que condition to kufela to éviter nous va kufa na sa pongi nous sommes tellement malade makati akoki même pas ko confesser. Tout ça là avant. Il y a même comme un nzambe pesa biso comme conseil si vous entendez savoir n'endurcissez pas vos cœurs. Mutatika la kana amna esprit na ye pendant combien de minutes avant akende oto kaka de ko silon bakundi ete azala bilo kaka na milieu ya zalaki azotambola bimaki na kwa misusu même babimaka na basima bandako misusu tomonaki na balabala moko ya sima tomonaki na ndoto tomonaki na vision ayaki apesa message abi en tout cas le pango wana akoteka ngo akokufa donc tout ça mais yo beti biso masolo mususu awa amayele et c'est biso bien que mutu soka kufi eza na basine mo esalemaka na sima mais awa pe tomona mambebele na mokili na biso mutu akufi mais azobimaka azozongaka na mokili songa biso na partie wana pe to comprendre soki ezalaka nini bon na réalité moto soka kufi bazomona ye azopesa bamisa nalinga otouche biloko wana mpenza te bon akei pe te azalaka na biso wana akokenda jour bakokunda ye biso bana bakutu même soki akoki 40 jours ndakei pena wana au revoir bon onga nayebi na des expériences ali wana sali et 30 minutes na mokili eza ebele après liwa
30 minutes na mokili eza ebele. Après liwa ntango ame ebimi na nzoto, après liwa temps moke nabi bien temps moke moto azomona moto azotala, et puis badémon so akufaki moto na masumu lokola andi nakufaki liboso bake na ye soki akufaki mokristo, il y a des anges baza wana bake na ye bake na ye. Bon oyo ezalaki oh non tomonaki ye na coin, tomonaki ye na espace wana natikela yango bato baexplike yango, mais moi j'explique oyo nga na viva c'est que je vécu. Et puis nazalaka clair nalinga naza na précision mona témoignage na nga oyo yanga ya liwa ezalaki moto asilisi mikolo na mokili nga pene ezalaki na sisaki mikolo na mokili ezalaki prévu na umela te na mokili. Oui, eza possible nakoexplikaka yango sur la mission bato nyonso tu te bazalaka destiné a umela na mokili eza moto mosusu akufi na 15 ans selon le plan de Dieu. Eza possible nga baexplikaka yango sur la mission. Mais Nzamba permet puis Satan lié. Et qu'on permette à Satan lié là c'est eza bato baexpliquer yango. Moi je explique ce que je donc on a le beleza Nzamba permettre te mais Nzamba tindi mutu wana na mission moko bien précis 40 ans. Na mokili il faut aller à ça la 40 ans à exécuter mission na ye. Ba pesa un exemple à Jésus-Christ. Jésus-Christ a umela te na mokili. Donc nde yango ba expliquer nga. OK. Misikoyo kokenda na yo kozonga na yo. On va tout moi détailler moi muke. Kozonga ezalaki ndenge nini poto kobeta na biso yango bien sûr mais to si voler quand même mon muke kozonga na mokili ezalaki ndenge nini poto bike mutu soko akufi azongi na mokili na biso ba vivant azonga na moi défaut moko corporel akozonga pe alobaka sou bien te raisonnement commis moitié akomi deux fois comme disent les Chinois côté boye makambo donc ezalaka bien te ezala comme tabela ki libuma akozonga pena na mémoire na normal te na ebiti tango yo zongaki ça m'a ndenge nini mais tout le monde y a eu raisonnement ça normal voilà yanga ezaki premièrement bazongisanga par rapport à la mission. OK ba ebisinga boye soki otangi na Bible malamu. Et tant l'histoire l'homme riche na Lazare. Homme riche a ebisi père Abraham natiki bandeko nanga 5 nanda kwa papa nanga. Alors bandeko 5 nanda kwa papa na ye kuna ba expliquanga eza représentation il y a 5 continents. L'homme riche disait au père Abraham que natiki batu na mokili o baza 5 continents. Lazare azonga aloba makambo ezoleka na simaliwa na 5 continents. Okay. Des représentations il y a 5 frères en question. Alors bazo batinda kinga bazongi singa babinanga nakende koyebisa batu na mokili makambo oyo ezoleka na simaliwa. Pourquoi? Parce que batei batu mingi batu balingi koyoka te. Donc batei batu mingi batu balingi koyoka te. Donc nga batinda ngeza juste nayaka ko confirmer batu moni loko ba ese bino c'est vrai. Moni loko c'est vrai. Moni loko c'est vrai. Batu batei mais namona bana basi o bazolata ba par exemple ba collant ba pantalon moi si mon côté okota nango na bokonza nzambe. Moi si mon côté okota nango na bokonza. Boucle d'oreille okota na rouge à lèvres. Ba boucle d'oreille ba rouge à lèvres tout okota nango te. Ba manzaka okota eza correction liboso nzambe. OK. Eza correction liboso nzambe eza loko nzambe pesio te loko nzambe. Et pona ba boucle d'oreille. Baloba nangani. Omoni ndenge toza boye. Na nzoto na biso madusu eza ya. Zoro, eza madusu. Monoko eza madusu. Ce que baloba nanga madusu to ba awa. Est-ce que Dieu pouvait oublier ça? Pona bato ba résister kanam. Juste madusu to bola poto la tableau mato. Est-ce que Dieu pouvait oublier qu'il faut la tableau mato il faut na to bola biso. Il faut biso mona mokito mi to bola. Alors si Dieu n'a pas oublié ça, Dieu n'a pas oublié ça. Alors il pouvait oublier ça. Quand Dieu na biso ça rempli na madusu. So tu bola na ba port. Madusu mi za. Mais si vous avez un péché, vous devez le faire. Le Seigneur vous pardonne. Ça fait très mal. Chrétienne, non, pas à moins que tu aies eu le temps de te repentir à la fin. Soro se repentir. Ah, ok, on va continuer. C'est Marie André qu'on a te dit. On a ma plainte. Problème à battre ça qui va résister à maloba nzambe.
Ngapi avant ko fana ki résistante au moins même ba photo nanga avec le temps dans l'axao on la tango na bande ko tia pour nanga c'était normal nga na yeba biloko wana après la mort après la mort na kendo kuta na réalité na monde sika na ko bana donc nazongi na moki je dois abandonner au moins ni banani kuno le chrétien côté lango li fait bon nga na mona ba chrétienté na mona bon ba renommé te hein bato bazaki wana basi bazaki ya catégorie ezali nini avant que tout tika moment babande ko nyuko mapona ngo mais tout beta na sultan bobimi avant okota na lieu de tourment ezali nini bokota nini porte maman fungami bien te tokita tango to silisi zamba wana to banjo kita to place to kita nde to koya to se retrouver maman ko na se retrouver maman esika mo na koyo wana ba beta batu ba nyokola batu ba okipete ba monisa batu ba pasi ya makasi pasi so kuni ngandeni omondi tozabu oza mwasi na o oza bana na yo bokufile na accident soki yo na famille na o boyeba ki yesu te una boke bo nyoka ma yo ke olandela bana te olandela pe mwasi te mutu na pasi na makasi mutu na souffrance vous avez département en fait c'est là qui bon liboso boko ina na bloc après ce qu'il faut ba memabino boke na mulongo kuna ce qu'il faut bénéficier na ba code to expliquer ngo avec l'état pour bénéficier na ba code allez ce que beaucoup kende na ba cellule kuna ce que besoin une place ba onyoko la bino bien mais par contre wana c'est ça la souffrance donc tu es maman ba papa ba tout bazo mona pasi makasi bikambo bozote yango mingi bozotémoigner yango mingi ba maman babi en tout cas ce qui kuna wana jamais ba ko permettre maman ndenge wana esalenga toujours tozomona maman bazolata ba chrétien bazolata na bango kaka bazosala bango makambo wana kaka bazolata bakola Congo lobi na Canada malili eza makasi José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu za na Belgique ekoma kate oh mais baza ni kuyiba na mbi na lobi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obandenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza tala baza Pointe Noire JB Service ezali ezali soki wana te angolais nali te nango angolais JB Service ekale eza musike à tout chrétien maman il rend tout sur non sur au Canada il faut ta cola il faut ta pantalon n'habite siko bandeko ba chrétien bana maboka na malili belé wana
Donc, on va rater la caca pour le pantalon. Nathan na bango ya malili ebele wana bazana ba bilamba ba kilo. Na kenda témoigner en Afrique du Sud ba bengisenga. Heureusement na kenda ba robe bon ba ofranga kuna na kutango tisimo ka kilo na malili ezaki wana kuna sunganga. Esunganga. Parce que l'Afrique du Sud oyebi azana climat lokwa poto. Esunga robe wana ya kilo makasi. Robe en kutu na tika ngo pona na kabango kalate. Na ndola tsapenda ba tuti ba bilambo na utana na Afrique. Eza pena kilo makasi za mali. Moi, je crois que ce qu'on obéir la volonté du Seigneur Jésus-Christ, voilà, maman de Souka, avant de tout ça, papa Jabedel, si c'est un message, peut-être vous avez premier, là-bas en Zambie, où il la biso, religieusement, et puis il va comprendre le message où maman la biso, il y a le biso, il y a maman, ils ont chrétien, la biso. Moi, prière, pena bandeko, bazala makamsongo lo pakala, ba ope ba yamba qui était, ba ope ba yebi était, ba yamba pour le Seigneur, sauver leur maître, oui, ça va on est assainissement botala. Merci ceux qui be programme ezali à une activité pour annoncer na bana nzambe botala. Merci maman. OK, eloko na oyebisa na ba maman ya motu ezali ba résister na maloba na nzambe. Ba résister na maloba na nzambe te et biloko tozo témoigner eza ba réalité auto vivre après la mort parce que biso pe avant to expérimenter makambo wana tozalaki na mokili tosalelaki pe yango surtout nga eza biloko oyo ezaki soki na moni mwasi atia yango te asaleli yango te mpona nga aza mabe aza propre te nayaki parmi bato pena bando critiquer na premier degré. Mais après la mort, on a écouté la réalité moussus. Bandeko, olinga te un jour au coup na Jésus-Christ. Et surtout aussi malobaye sur Christ à 100% te na bokondanza mboko te parce que na porte à paradis négociation à la rater. Et na porte à paradis corruption à la rater. Tu avais obéi à la parole de Dieu ou tu avais rejeté la parole de Dieu. Donc si tu avais rejeté, on n'acceptait pas Jésus-Christ. Et Kolo Yesu Christo asalangulu molimo monsantu asunga biso to comprendre maloba nzambe. Et ba o nyonso bazana ba problème tikete loboko ya Yesu Christo yanguya ekangola bango et délivrer bango na ba problème nyonso o bazana ngo. Puissance ya Jésus-Christ est à manifester dans kati ya bomoi na bango na kombo na Yesu Christ. Numéro de téléphone. Bon. Numéro de téléphone est à 082. Donc au indicatif plus 243 082 14 23 23 2 082 14 23 23 2. Deuxième numéro, au toujours l'indicatif plus 243 097 0 344 294 097. Donc déjà sur le 243 on lit 0 pardon 97 0 344 294. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom à tous les serviteurs et servantes du Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être là au devant de vous, juste pour compléter ce que la servante de Dieu, Irène Ndungu Butumbi Banzambe, vient de vous dire. Je sais que pour ceux qui l'ont suivi pour la première fois, doivent comprendre que le témoignage qui est donné, c'est la pire vérité. Et moi, je suis venu compléter juste avec quelques passages bibliques pour vous rassurer que le témoignage est vrai et approuvé par la parole de Dieu. Nous lisons le premier texte, celui de Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Serviteurs et servantes du Seigneur,
Vous qui nous suivez en Afrique, en Amérique, en Asie et partout dans le monde, nous devons savoir qu'un jour nous mourrons. Un jour nous quitterons la terre. Mais la Bible nous rassure que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi le jugement? Parce que Dieu nous jugera en fonction du bien et du mal. Surtout le mal que nous avons eu à faire tout au long de notre parcours sur la terre des hommes. C'est pourquoi ce message a pour l'objectif de vous ramener au Seigneur, de vous amener à la repentance et vous aider à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que les mèches, les maquillages et tous les autres accessoires peuvent-ils amener quelqu'un en enfer? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est la vérité? Parce que nous voyons beaucoup de femmes de pasteurs, nous voyons beaucoup de gens dans les différentes églises se maquiller, ainsi de suite. Est-ce que tous les autres pasteurs ne sont pas informés que le maquillage, les boucles d'oreilles, les pantalons amènent à l'enfer? Je sais que la Bible est la parole de Dieu. Nous tous, nous croyons, nous fléchissons à la Bible qui est la parole de Dieu. Je vais juste vous donner un passage parmi tant d'autres auxquels Dieu interdit l'usage de ces choses-là. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, la Bible dit: « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de dresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Nous lisons notre texte dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3, la Bible dit: « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. » Ici, la Bible est tellement claire que Dieu nous recommande, Dieu recommande aux femmes la façon dont ils doivent s'habiller. Il dit qu'ils doivent s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alors, je vous pose la question, surtout aux servants de Dieu qui me suivent, vous qui vous habillez en pantalon, en collant, en mini-jupe, vous voyez que ce verset vous condamnera au jour du jugement. Parce que le Seigneur dit aux femmes chrétiennes de s'habiller d'une façon décente, avec pudeur et modestie. Ne sépare ni de l'or, ni de perles. Les boucles d'oreilles, les anneaux que vous mettez, ça ne fait pas partie de la Bible. Le Seigneur est contre ces choses. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, l'opportunité vous est donnée de donner votre vie au Seigneur. Parce que ce témoignage a pour l'objectif de vous amener au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là pour vous aider donc dans la prière. Si vous voulez recevoir Christ comme étant Seigneur et Sauveur, je vais vous aider donc à la prière. Prions. Vous allez juste prendre votre main droite et les poser sur votre cœur et je vais prier pour vous. Prions. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi avec ces frères et ces sœurs qui ont suivi ta parole et qui ont pris la résolution de donner leur vie à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ils ont été si longtemps dans les péchés. Il est temps que tu pardonnes leurs péchés. Il est temps que ton sang qui a coulé à Golgotha puisse sanctifier leur corps, âme, esprit, qu'aujourd'hui, où ils ont pris la bonne décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, laisse que les vêtements sales du péché qui étaient sur eux soient ôtés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aujourd'hui, leur nom soit écrit dans le livre de vie et que leur nom qui était dans le livre de la mort en enfer soit donc effacé et que leur nom puisse être écrit dans le livre de vie, afin que les jours où ils quitteront la terre, qu'ils puissent te voir au paradis. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour
leur salut, pour la vie et pour les grands sacrifices que tu as fait, que tu as accepté de prendre notre place à Golgotha pour le salut de nos âmes. Et cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Moi, c'est l'évangéliste Jean-Bedel Boutumbi Bwanzambi, le représentant du ministère du Réveil Sainteté à l'Éternel. Je suis le mari de la servante de Dieu Irène Ndungu. Que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth vous bénisse. Je pense vous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Aïe! Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye libino ba produit ya solo pour na ko traiter ba nzoto na bino, surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene. Tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango nde ezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene. Tala jus oyo de graissement soki omeliango libumu plat neti kuto bota te. Ebongo kote ya ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force. Eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te. Ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te. Okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe na hernie mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yeba ke awa ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyo okozala mubimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola huile d'ananas, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéran et puis lisse ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pommade ya suki, plus huile, pommade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata ya mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika Cosmétique et Business Bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.